Mama Congo. Donc yo, Mama Kimpi, ozana ba audio, obo inoko bimisa. Au lieu communion, mon Christ, ozu baptême, ozana ba audio, oeko détruire Karine Mokonzi, obombi nango. Alléluia. Mama Kimpi, namoni bakatio manzolo kwa, ozuli mando nango api. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Kimpi, yo kaka mutoyo osalaki pétition. Eza yo te, eza yo. Yo kaka mutoyo olobaki le 15 septembre bokozala nanda wa Karine. Yo ya. Alors, yo kaka Mama Kimpi oyoyo osokulaki olati kangama na yo oketi na porte avocat opesi ba dossier aposte na eke na commissariat général ya Bruxelles ya Belgique. Ndengwana te pona nini po kaka yo na Karine boleka na justice osokisa ye. Alors, mais yo même yo kaka Mama Kimpi moko ba chanze te. Okufi pe lokola nyoka te, olongoli poso mususu, olati poso sika. Oza kaka même Mama Kimpi. Toza pe kaka na septembre. Kanda no eza pe kaka. To wololi yo pour le 15 okendaki te. Alors, oza na ba audio sikoyo. Oye ko détruire Karine Mokonzi. Koleka. Le 15 septembre, on nga okende. Koleka. Plainte oyo porté na commissariat général. Pas monsieur Guillemé. Inspecteur. Koleka. Ndengo kuteleng na avocat. Allez, ozui. Ba odiango. Non. Obimisate. Ankolo. Même muto bakati manzoloko pona Kimpi. Mando na zelaka au moins 1 mois na 2 mois. Azonga lisusu amelisaye lumba lumba. Po baye ba Kimpi esili penza. Mais yo Mama Kimpi. Kimpi nyonso yo ezaki na septembre. Eko sila kaka na bodio wana. Ankolo. Mokili oyo eza penze lengi. Te. Eza goût. Mama Kimpi. C'est quoi ça? Heureusement na mona yo te na liste ba combattant. Ni na mona ona ba combattant mosusu. Soki yo lobaki te ozala combattant. Nangana yeba rien. Absolument rien. Nzoka ba combattant ibele. Ya Belgique, ya France, ya Angleterre, ya Allemagne, ya basi na mona bango boy. Na misu. Na talaka bango pe na ba image. Mais yo, na tikala o mono te. Ozana ba audio. Oye ko détruire Karine Mokonzi. Obimisu nango te. Ata ndambu. Ata oya afilora. Oboya. Obomele libala. Comme ma femme seule avec wifi. Na maloba kaka oyo ya nango. Karina tongiye. Ezala tongi ya solo.
ale afilora na mobali ne bakabwani likambo nini ya somo ezalaki kuna Karine tongi afilora abimaki na mobali mosusu liboso fo bandima yo soki mpe bandimi yo fo baluka babongisa soki mpe bakobongisa bayebi ndenge bakosala na ndimi te likambo nini papa Duki abimaki na Karine wana kutu bakolobela yango te afia kotuna kaka Duki yaka nini okaki gu oyo badondi bayoka oyoka gu oyo eka azoyoka akotuna kaka bon aleki nga na elengi na sukali mais bon de toutes les façons eloko moko te ezali oza na rien nada eloko oza nango bon oyo ozalaki nango lisolo oyo yo balobaki no Karine ndenge akotaki soki na mokanda nani mais lisolo yango mpe eza susu fo bapesi yango ya kotengama eloko ozalaki nango yango wana yango mpe oportaki kaka plainte na commissariat général ya Bruxelles. Alors avocat na yo sa signalaki yo ekoaboutir na rien et puis ayebisaki yo zala nde calme donc ntango alobaki no ekoaboutir à rien mpo ozalaki pressé nsima nango avocat lokola aza avocat aboyi olia na lipa ye sikoyo nde fo alia yo mbongo autrement dit koshina ayebisi yo mademoiselle Sel avec Kimpi. Ne soyez pas paresseux. Ça va aller. Ça va prendre du temps, mais ça va aller. Wana yolobi, waouh. Odingo bima boya bisho non. Il faut ajouter encore 600 €. Au PC. Alobi ba kitisi pona yo. Moni makambo zaki nango yango wana. Makambo ozoloba wana mukanda ya Fimoko Mireille soki nani azaka no Hollande wana eza makambo zaki nango kala siko ya audio na yebi oui mama moko abengaki yo na yebi azape mama te bozaka kaka presque âge moko aleki na mukolo c'est vrai mais azaka neti yo aleki yo na bana oya bota c'est vrai mais bozaka ndenge moko en plus mama wana tanga bengi yo alobaki no pe aza chinoise te alobaki pe aza mwana membre te alobaki no kaka alingaka Karine a edaka pe Karine o comprendre na yebi yango o comprendre oh oui mais makambo oyo atongaki na yo yo moko oyebi et puis atongaki kapa na yo te mais ba audio yo oza nango te Baleine aza nango te Baleine aza na bodio bongo avanda kaka bongo na nzala yebi libumu ya Baleine ndenge ezalaka Baleine akokomela bato te bon nazoloba Baleine wa mai mais sikoyo Baleine na mai osoka beti piyo on dirait bateau yo somona Baleine tango agangaka mai ebimaka monte likolo lokola ba mai yo sotaka na park sikoyo Baleine azala na bodio abeta krite ngai alolobi lisusu boye mida aza nango surtout lokola lobaki foto mabele batindelaki mobala Olga alors mida penza aza nango pe mida kaka moko yo ya makangu nanga fitiri makangu ya 3 jours
vendredi, samedi, dimanche. Oyo kako. Ankolo. Mida. Bisika zali. Tangwa yuka kia ombali boso. Alobaki mama Congo. Na zala nangwa tako zala. Bongo ndenge ngana soteko. Même téléphone kufi. Na ngana yiba ya voisin. Bona salela. Yo sakana mida. Hazano dio. Mida soka lobaki makambo mabele. Alobaki yango par hasard. Donc, a imaginaki. Sina lobaki nabino. Mida a imaginaka makambo Karine. Voire même après Prenetinga. Bon, nga na imaginaka te. Nga réalité na yebi. Na natalaka o nazomona pe nazoka. Mais Mida aza amoureuse ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azali amour ne à vie. Donc, alandaka nyonso. Surtout les comme mabele. Fois landaye baba nani. Bambanda na ina moi. Poye na butu. Aliaka. Mbebo. 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 Midalela mbebo. Ya la baronne. Azana ngote. Bon, yoku tozana ngote. Bon, mida uzana ngo wapi. Mama. Ah, mama. Kimpi. Bon, na bengo lelo mama Ntsengu. Pourtant, mosusu, avec Ntsengu, oko timu na moi bien. Libulu obimisela biso, ba audio, bisiko bomba ki on a samabele. Ozana audio moko te. Ozo lukande otanga bakomba batu. Batu wana, basala kaka ndenge Olga sali. Olga lobini. Soki ayaki pa na yo. Abenga yo. Ezalaki po ayokaki na ba audio wana yepe batongi ye. Yango lokola ayokaki kombo na ye aye. Alobaki no bongo no. Alors yope ozolinga bongo nde. Batu oyo ozotanga bakombo bayaka kobengo na mayele. Ozoluka nini? Oa registre bango. Ozoluka nini? Relation. Ozoluka nini? Ba récupérer ndamba lupangu no wana babotola na mosa général. Ha nkolo. Ha. Mama Kempi. Audio ya Karine. Ebima. Karine azana empire na ye. Azana royaume na ye. Aza reine. Azali oya ye. Yo ndenge zoloba wana, oui, oza mwana musala na ye. Mida alobi yango ti 2100 euros oya kozwa sikoyo na komba Karine. Toujours azwaka na komba Karine. Mida vi na ye banda botama. Tina mukola lelo akomi na 41 ans. Azoke na 42 ans. Mutoyo afutie salaire a bien eza Google na grâce ya kombo ya Karine. Donc Mida abanda net. Mbongo to azwa. Po bandima ye eza kaka Karine. Ako wanga nango jamais ko banda na GDG. Yango pe alobi yango. Kote kuna Mida lokolo ndimi merci. Mais koloba lisusu teke osalaka. Non, Mida osalaka te. Soko ke sala obetaka coup de main oyo batindi na makasi na l'État na compte ya service d'emploi. Yango betaka moi 3 heures du temps wana batiango sikoyo 4 heures ou bien 5 heures. Osalaka ménage. Oyoki esuki wana. Alors ozana salaire ya moins de 600 euros. Na aide sociale isili. Sikokutu aide sociale ozozwa te. Pona YouTube okoma kozwa plus de 1000 euros. Oyoki Mida na bimisango. Po oningo lekisa kote kuna. Et puis le kola ozokangilanga makolo. Et tanke yo moko lingaki toyoka na bongo ngape na lingaki tilelo otozo sola susu li solango te ti m'énerve. Obandi ko nervenga. Na wa porter kuna na makasi.
Alors, yo mamantengo. Yo kantini. Yo pena porter. Non. Yo te. Yo to solo la nongote. Mais mida to solo la. Mi José to solo la ngote. Nga mokonde na bombela 2000. Mi José. Sokozoka benga. Na goma tsa 3000. Mama Congo 150. Héros, bien sûr, franté. Alors, maman Tsenko, sokozana ba audio. Bimisa, ki mwana mbote, ozozwilango wapi. Sokozaki mutu malamu, mutea malamu. Olingaki, ko bimisa adresse à Karinite. Olingaki, ko menacé te. Surtout ko kendeti na avocat. Ko funda na commissariat général. Donc, osaki na posa, ba détruire ye, ba refouler ye. Atoko sakake na munoko. Nazana posa bazong saite, na linga to samba, wana lukuta ya bandoki. To lukuta ya batukaka, ndenge o bazoyela yo. O na bengi yo, po na yoka ki kombo nanga. Non, a bengi yo, po baksa dossier, azana kanda ya Karine Mokonzi. Soki na motema, to na makolo, ou bien na kabelo, na ebite. Ma benga ki yo sir et certain, po baksa kanda. Po soki, azalaki, ndenga azalaki na bandeli, na Karine, donc na olobela olika. Soka azalaki, ndenge azalaki na bandeli na Karine. Ata kutu, o répétant 1000 fois, ozana ba audio, Karine atongaki olika. Jamais aninga obenga yo. Alors, ela kisiboy. Batu oyo tanga ba kombo. Oyo beta li solo. Soki ba yoki kaka bodiango. Karina baby. Soki ba yoki kuna libale kufi. Soki ba yoki ba kimi luf. Lukota. Luvono. Po mama. Ba mama oyo ba songi. O ba memaka makambo ya Karine. Bazali moi ebele. Et puis tant ba yaka. Soka pesi pa na yo. Ozolo bate. Amemiango pa muto mosusu. Alors, soka pesa ki yo. Soko bombi. Eko bima pa muto mosusu. Soki ebimite. Oza nangote. Ozala nangote. Lovunu. Mama Kimpi. Nakosi. Même Mimida. Azo yebake ozano nangote. Ayebi ke soko zalaki nango. Ata yoko bimisango te. Okotinda ngo na ba faux compte. Oui. Ayebi. Mida ayebi net koleka yo. Kobosa na te. Mida ozomona. Azala fanatique ya Karine banda 2014. Tant Karine abima. A commis amoureuse na eko lula ye a partir ya tant wasala ki super talent. Mida o kako na zoloba. Yona mida, bozana intimité te. Bozana relation a bendo biloko o bosorolaka. Mengana mida to banana intimité. Wane alika mususu. To banana makamo internet te. Intimité. Eloko ali boso ngana mida to solola. Ezakaka elengi. Bilengi. Bien sûr, iye eloko alula mbeba. Ya Karine Mokonzi. Oh mbeba. 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 Amour na vie. Mais côté etolomo oui, azarape na besoin. Atala. Na ebi ndenge bula angote. Mengana ye to solola mingi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.